Itakale beba bana mbale belele lo. Même ba jeune donc ba komana ko lembale. Lelo na so sambela bango ba beta magoda lelo. Merci sa grandeur le prophète. Merci Lissousou parce que taille et zongi vraiment normal. La commis bien. Et ont fait ça et c'est un ming. Voilà, il faut un bête à ma goda. Bon, on a mis un bête à plan. Mais la mec qui ne pas et s'inviter. Gabi, mais les amis. Ça va être, tout le temps, dans les années. Bon, peut-être ça. Ma fatigue à vol, dans l'avion, on a stress accumulé. On a répété dans 5 heures. On a mis qui pour 5 heures, et c'est invité. On a bien, c'est qu'il y a un problème. Bon, on a total le deuxième jour. On a répété le deuxième jour, et c'est invité. On a dit non, il faut la tester. Le rôle de Djibouti, ils ont testé dans le Liban. Naïe Basoki vraiment pour un année. On a checké Djibouti Mokoboé, un demi présent. On a récupéré na Kishinga Mokoboé. On a mis qui plan pour direct et Simbi. C'est quoi ça? On a dit rien. Le gars on a parlé, on a attaqué 2 fois. Il banda pena maintenant 2 fois. On a récupéré Djibouti Moussous Lissous, deuxième tour. On a bêti Makoda et Simbi. Zambe na moya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bajeno, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na moya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bajeno, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bote bandeko, j'espère que vous avez nazali bien, la famille. Et le nazui, ba lien moro bandeko batindelinga plus de 5 personnes. Batindelinga même vidéo, même image. Bazotu nanga maman, est-ce que c'est normal ça? Naoki passe naoki mawa. Et on a yaki bandeko. Et na mega rolobela likambo yo. Ba autorité ya mboka Congo. En tout cas, bozala musala makasa rosala. Mais ya mawana ya passe eza ke bozala ka insensible na mambo sérieux. Mais sensible na mambo izanga tina. Likambo oyo etali dépravation de mœurs. Mutu akomaki ko zwango au sérieux notre mutamba bozu bokangi bo séquestré bolingi mutamba kufa po bozwa nini toyebi te po bozwa nini nayebi te lelo mutamba sora kufi vous allez gagner quoi bo gagner nini na liwa ya mutamba nakangi parenthèse na mamba mutamba bandeko na ngai mosel na nzambe moko nayebi azalaka na habitude ya koloba na pesi mbote bisika azali apôtre Samuel Mwamba alobaka boye soko raté éducation na ndaku oko rattraper na école so raté na école okoki ko rattraper na église mais lelo ba mambozo leka na ba église na ebité et soki to benga ngo éducation église eza esika e santu ecclesia esika e santu strade to pe to benga ka cher eza lié saint bandeko na ngai très saint même si je peux dire mais babiloko ba pasteur ba soi-disant pasteur bako sala ezopesa passe ezopesa mawe et lorsque nous venons dénoncer ces voyous ces aventuriers na ba bêtises bako sala bato bako finga biso ba envoûter na ba aveuglé bako bamba biso mabanga. Ne touchez pas à mes fiantons.
et na ebité soki oyo to bengango éducation une telle église bato bazoko kende kuna bakozwa neti nini bana o bakokota bisika ya boye e ya maona ya pasi ezake bajara bamambo salite ya boye koloba na misu même ya bana ya baboti famille evandi mama na papa na bana bakoyoka makambo ya salite na matoi na bango yango bomoni lelo na ba église bana ebele na place bakende kozwa bomoi bakende kozwa éducation bazokende kobebela kuna mwana kende moseka na église bisuko aza censé akobatela la virginité ba encadrer ye ndenge ba jofiste bazalaka généralement généralement bomoni ba témoin de Jéhovah pratiquant baba na bango bazala ba vierge baba la ba moseka ngana na ba témoignage ya bandeko ngana yebi personnellement témoin bana tia bana batu ya ba joviste balandelaka ye bapesa bana encadrement mwana penza adulte ya mobali ayebi mibali te ya basi ayebi mibali te mais ça m'a rappelé pas si l'église dit te réveil mais ça ba église de réveil te et ça ba église de sommeil où ils ont quoi endormir bateau où ko lalisa bato ya kotelema et ça pas ça m'a bandeko na bi na lobara mingi bo supporter ngai mam na lobara c'est important to kana nous témoignage oyo passer à rebondela pona bilenge parce que banzoto baby bangondo ezoko kokasuma kambote pona ba beta magoda malamu akoloba yango kande boyoki nga na lobi sikoyo likolo ya cher na misu ya batu na bana mikena mikolo toyoka lelo mitakale beba bana mbale belele lelo même ba jeune donc ba komana ko lembale lelo na so sambela bango ba beta magoda lelo na église batu bagangi amen. Si sa grandeur, le prophète. Merci les sous parce que taille est vraiment normale. Taille est normale. Bien, ils ont fait ça. La pierre a bien suite, hein. Dans la soirée, il faut un bête à magoda. L'église en Zambie. Bongani benza bête à plan. Mais na meki boye pas esimbité. Ngabi mais ezani. Ça boye ta, tout kutana ka dans la maison. Ngai bon peut-être ça ba fatigue à vol dans l'avion, ngala ba stress accumulé. Ngabega, na on répéter na 5 heures. Na meki boye na 5 heures magoda esimbité. Ngabi rien, c'est que il y a un problème. Bon, ngabi total le deuxième jour. On a répété le deuxième jour et Simbi a raté. Non, il faut la tester. Le rôle de Djibouti, ils allaient tester dans le Liban. On a pas sorti vraiment. On a checké Djibouti, mon robot. On est présent. On a récupéré, on a fait, on a Kishinga, mon robot. On a mis qui plan direct et Simbi. C'est quoi ça? On a dit rien. Le gars a parlé, il a attaqué 2 fois. Il a pena maintenant 2 fois. Il a récupéré Djibouti Moussous sous deuxième tour. Nda. Petit Magoda et Simbi. C'est que le problème est en a parlé. Bandeko, tout ça na pause. Na habité soki bolandi malamu to na bandela. Ce monsieur, c'est un chrétien. A telemi le beso église azope sa témoignage. Alingaka beta magoda azotelema te. Ake kozwa Djibouti donc moi c'est Ndumba. Ya liboso abeti esimbi etelemi ya mibale Djibouti mususu moi c'est Ndumba. Ce monsieur est chrétien azo rappeler. Et azope sa témoignage oyo liboso mupanzi na ye sa femme est à côté. Moi c'est o abala légalement azana mupanzi. Et pendant qu'azoloba pasteur na ye prophète avandi na sima azo seka église mon baba obeta maboko ba oloba amen. Mes frères et sœurs, on est où là? Où église nzambe? Église oyeso kufela. Bandi misoki banani o yesu. En fait Naomi tuna nazo ba ko se situer. Donc cette église au sein les kobo a permis. Étant marié okobimana basi Ndumba libanda. C'est ça. L'image ba pesi biso yango. Pasteur azo seka na sima vandi azo seka.
Et moi si ya tata oyo atelemi mopanzi azoyoka azoseka bandeko na ngai ça craint de bisiko bato bazokende bisika boye et nga ntango nazoya koloba na bato awa ke baeglise mosusu bokobenga eglise eza basinagoge ya satan bato na bacommentaire bazoya kokomela ngai ke ozo kolembisa bato bazwa susu makasi okende kosambela te bavanda na bandako nalobi natuna na motuna bo répondre nga na bacommentaire bamama bolanda ngai mama oza mari na mobali no akende église ya boye église au pasteur a pesa nzela ke tata inta mari akokende kobetaka magoda epa bandumba libanda na mobali no avandaka na ndako o préféré akende wapi azala wapi akende église oyo azana to okende kobeta magoda libanda epa bandumba so ina ndako zo marché te do aoyelo maladi lobi kokufa kotika bana pasteur avanda sima zo seka nalobi bon continuité ezake neti na ndako ebanda kosimba te pasteur abondela ye mpona ye magoda ekomi koleka na ndako baréalité ezalaka baproblème ezalaka bamaladi ezalaka baattake ezalaka mais témoignage ya motindo boye bakoki kolimite yango na biro te to bakoki kobongisa te baede papa ke oyo eza ndako ya nzambe ici l'église eza mpona kotransforme bato oyo bazalaki na mabe bakoma malamu ntango toyoki epa na yesu tose repentaka na ancienne vie tobongwani tokomi kolanda batrace ya Christ et Jésus totiki mabe tokomi sikoyo kosala malamu nde eloko fale bateya tata oyo mais malheureusement église apparemment ezali autre chose ezali église te oyo biso toyebi église eza makambo mosusu tata oyo bakoka koexplike ete tokoyebisa ete ke témoignage parce que nga nayebi na baéglise même na bapoto ya baéglise mingi nga nayebi na sambela na poto awa eza baéglise ya bacommunauté baéglise ya minene te mais kaka na moi 30-50 personnes wana mwa structure ezali témoignage avant eleka liboso ya bato baauditionaka yango bayoki yo ok eloko bokoloba te eloko bokoloba te ou encore témoignage nde tozomonela yango ozela nano moke tozozwa ntan kosambela bongo toyeba ndenge nini tokopesa yango mpona koédifie bato témoignage eza po édifie siko oyoyo bandeko nazo continuer église ya magoda prophète ya magoda je crois bouti kolanda témoignage ya frère bandaki kotelema te ngondo ezokosala lisusu te akei kozwa mwasi ya ndumba libanda akei kozwa Djibouti libanda ameki esimbi ya liboso akei kozwa mosusu me moto azosala biloko wana moto azokobeta makembese libanda na bandumba c'est un frère en Christ akendaka église mwana na nzambe aya kopesa témoignage ndenge ngondo bandaki kosala te na ndenge ngenda kobeta magoda libanda epa na basi ya ndumba liboso ya église na mikolo na bana mike bavandi bakoyoka na baterme akoutilize prophète avandi na nsima koseka ekosala bango esengo bandeko tozokende wapi makambo ya boye mitema ezokozoka ezotanga makila oyo bible eloba l'abomination de la désolation dans les lieux saints esika esantu nzambe bahonoraka ye nzambe barespectaka ye oyo bato bakomi kobafue nzambe kosakana na yango ntango tozoloba na bandeko ke église nyonso ezalaka église te preuve yango oyo awa nzambe wapi nzambe alingaka respect nzambe alingaka bosantu pe bosembo na esika ya motindo boye en tout cas na ndimi te bandeko nanga eza grave eza sérieux baautorité ya mboka Congo bozwa makambo au sérieux namoni bautaki koconvoke modero oyo aliaka fufu oyo ya théâtre likolo ya badépravation de mœurs biso nyonso tolandaka ya mode toyebi ke azaka bêtiseur ya niveau ya kosakana te doya kozwa ata prix Nobel alobaka makambo asalite atala te na bamaboke alors baconvokaki ye c'est ça que convokaki ye il a reconnu que makambo asalaka eza malamu te asengi bolimbisi police videos asengi pardon alobi akozongela te je crois bato bele bamoni baimage wana soki bokoki koconvoke bapaster ya motindo boye bopamela bango ekozala esengo mingi tata oyo ateyaka bamama biso toyebi baséminaire ya bamama surtout oyo esalaki
balobela mambo ba intimité parce que non c'est utile ndenge Bible zoloba mais il faut reba aussi la part des choses séminaire ba maman oyo bolingi kolakisa ba maman ndeni kozala mwasi na ndako libala obo beta masolo ya mbeto libala normalement généralement ezalaka ba maman nde ba pesaka yango et pas na ba maman et pas na ba maman et peut-être ceux qui ça ba couple na mibali na basi peut-être papa pasteur to maman pasteur ko intervenir mais et par rapport à la culture na biso na lolenge to salela to pe to zola makambo ezala toujours na ba lolenge moko ya komemela to pe ya kosalela yango sans toutefois ko déranger sensibilité ya bato mais tata oyo prophète ya Magoda ayaka liboso bato telemi na kati ya culte azako adona na bandako lo babandeko prophète ya Magoda liboso ya ba mama liboso ya bana liboso ya batata donc famille evandi avandi atelemi azako lo bana ba mama ke tangu yona mobali no bosilisi ko lalana ako utiliser ba terme ya boye bandeko bolimbisa ngai oyo ezali TikTok oyo eza église te bandeko ezopesa pasi ezopesa ba makambo ya motindo boye ako expliquer ba mama ndenge nini ko jouir ndenge nini basala tango zana papa mais na esika nini et puis na lolenge nini c'est ça car ndenge bo convoquer yo modero ba pasteur na ba prophète ya motindo boye il faut bobenda bango matoyi ba bongisa parce que mabe koti éducation nini bana ba okino kozwa na église ya boye éducation nini batu même mikolo oui ezana bato belé baza pe na besoin éducation nini bato bazo okino kozwa na ba église ya boye to pe ya motindo boye édikolo nango na ba loi oyo bocheli ba église so boko ko bakisa ki pasteur prophète po kamba assemblée to pe po ya kote ya bato zala tana diplôme d'état eza importé za motuya parce que ba pasteur primérien nde bato bako sala ba biloko boy sans toutefois ba réaliser gravité ya ba mambo bazo sala na ba église ya bato bakenda moi classe to pe bakenda classe biloko boy boroyo kangote biloko boy boromona ngote na ba église lokola ba Philadelphie biloko boy boroyo kangote na ba église lokola la borne ba bêtise ya boye boroyo kangote pourquoi parce que les gens sont instruits ba ebike na miso bato ezana lolenge moko ya ko se tenir ya ko se présenter ezana maloboro loba ezana ba langage ko utiliser mais ba pasteur lokola ba pasteur ya ba buzz o ya tanga classe malonga te na ba misusu parce que koyoka mutu et déjà bozo comprendre mutu azana bagage toté niveau na ye bassesse na langage na ye bo comprendre yango bomoni na ba église motindo boye so bomoni penza mutu aza instruit to pe cadre na kati vrai envoûté aveuglé pendant na niveau extase ka mutu okino osambela bisika boye mutu aza instruit ba bisika bo ochama kolote trop terre à terre tout ça ça compte tant bazo ebisa ba chrétien bo kende classe te nzambe po sala mutaki parate autant te nzambe kotombola yo nzambe kovanda na kite bokonze il est écrit à la fois ajouter la connaissance générale et ça très important. Daniel a distingué na Babylone à cause de l'esprit supérieur. Maintenant où est ali instruction azala na level moko na ba satrape et autres ba devin banani banini parce que Bible les a clairement combien zoloba azaki instruit na ba science ya ba babylonien tant ba kei captivité ba taliban ba sa kitoko ba moni que non roi moni a utilisé bango il fallait bien instruire bango ba kotisi bango na science topé na classe ya ba babylonien bazwa mayele do ba masolo o bobeta kawana na yebaka te est-ce que vous comprenez la Bible tant ba combien solo ba ke bozala mitu et non mikila eza na kati ya bololisme te pozo sambela mingi ozokota ba retraite na ba jeune mingi classe okeite to tangi malonga te nzamba zo ya tombola commission président de la république topé ministre topé zela na retenir audience ndenge nini hein o sala discours ndenge nini soko kenda classe te kana molimo mosanto ah mais détrompez-vous
tant que vous avez un likolo non aseto be mutu eno mokila nzamba ko bakisa grâce na likolo ya oyo déjà aux yeux de fondement aux ana parce que na maramu nyonso par ya mutu ezalaka pe par nzambe ezalaka par mutu ezalaka nzambe nanga munaza na problème te mutu nde eyebaka ke soko za limité na bandenge moko boye surtout na mambo etali connaissance façon pe nzamba ko utiliser et kozala limité est-ce que boye baka ebele ba ebité yambo moni ebele lelo bazoko échouer na bible na sali peka moi kene musike eza itakale beba bana mbale ebele lelo même ba jeune donc ba komana ko lembale lelo na so sambela bango ba beta magoda lelo Merci sa grandeur le prophète. Merci Lissousou parce que taille ils ont mis vraiment normal. La commis bien. Ils ont fait ça et c'est ngomi. Voilà, il faut un bête à magoda. Bon, ngami benza na bête à plan. Mais na meki ko pas esimbité. Ngabi mais ezani. Ça boite, tout coûte na ka, on a ezani. Ngai bon peut-être ça ba fatigue à vol, dans l'avion, on a stress accumulé. On a répété dans 5 heures. On a mis dans 5 heures, on a et simbilité. On a rien. C'est qu'il y a un problème. Bon, on a total le deuxième jour. On a répété le deuxième jour et simbilité raté. On a dit non. Il faut la tester. Le voilà, Djibouti, ils ont testé dans le Liban. Naïe pas sorti vraiment pour un année. Na checké Djibouti moko boye, en demi présent. Na récupéré na kisinga moko boye. Na meki plan boye direct esimbi. C'est quoi ça? Na rien. Le gars n'a parlé, na irataki 2 fois, il banda pena mekana 2 fois. Na récupéré Djibouti mususu lisusu, deuxième tour. Na beti makoda esimbi. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les bandes de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent, jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos courants et des coups pleins de parfums,
nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, qu'Émile ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent, et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu de vengeance s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.